vraiment beau s'abonner massivement na chaîne Nabino Honorable Nzinga TV et puis tout dans la chaîne Moussoussou Chilo Cinéma TV bokozwa ba émission kitoko émission tolo belande émission de classe vraiment le loto zo yambela bino apôtre Mosali Nanzambe apôtre Julia Faya Kangoni ya afandi na mboka ya Brésil azana Brésil vraiment tulingaki to yamba ye isika azali toujours opesa ye ba merci pour t'animer koleka na émission oyo vraiment maman apôtre Julia Kangoni isiko zali bonjour shalom nayo tulingaki to yamba yo lelo to sepela ko yamba yo lelo na émission oyo poto meka ko beta masolo ya makambo oyo ezoleka na mboka na biso Congo DRC donc RDC République démocratique du Congo makambo ezoleka na mboka na biso tozali banda honorable Nzinga azana Afrique du Sud précisément à Cape Town yo ozana Brésil vraiment bandeko bazola na biso partout dans le monde tulingaki to solo na yo makambo ezoleka na mboka na biso Congo toyebi koza mosali na Nzambe toyebi so ko permettre biso to solo na yo makambo ya mboka et puis tulingaki to ba santé na yo soki eza bien pona bandeko baza ebele bazolanda yo merci. Ah, ok. Bonjour, shalom, shalom, honorable Nzinga TV. Shalom, en tout cas, mokili mobimba, biseka nyonso, bino bokoyoka biso, bokolanda biso, en tout cas, mbote na bino nyonso, nzamba lola apambola mutu nyonso, akoyoka yango. Merci, santé zanango malamu, oui, nazana kati ya Brésil, ya solo, tozana biso malamu, pona oyo uti kotuna ke sango ekoma ki partout au monde ngai avant na répondre nyonso kotuna nalingi na confirmer bana Nzambe ke lelo oyo eza confirmation ya ba prophétie belé lobama makambo nyonso komi na polele poto komi na tango ya soka soki omoni makambo Saddam asalaki ezali ete makasi na ete eza Nzambe nde moto atindaki asala po a partir ya acte asali to découvrir déjà que banani bazosala mosala malamu banani oyo bayebi kosala parce que na minute oyo soki abomaki te tonga toyeba eloko te et puis ngai na liboso na mikolo tetolo ndenge nga nakanisaka ke bapolisi na biso ya Congo ponga na tika Congo bandakala ça fait 25 à 26 ans nayeba kaka bazaka na bango basalaka na bango musala te bayebi na bango kotire te bayebi na bango musala te ok na ndimi na confirmer ke basoda na biso ya Congo baza makasi na acte Saddam asala eza déjà que prouvé que ya soto za na basoda baza makasi mais senga kaka basimba bango na maboko mibale okomona même ata acte ya bakulu na ne kozala lisusu te nde eloko na lobi avant na répondre ba questionnaire na yo nyonso toyokaki sango na sepeli na makambo makasi nzamba lola apambola Saddam toyebi ke toza elongo tozo sambela pona ye po nzamba protéger merci beaucoup. Merci apôtre Julia Kangoni vraiment bandeko ebele baza kolanda yo bandeko ya Chilo Cinéma bazolanda yo ba les amis de frère Blaise Nzinga bazolanda yo bana ya les tigres et les tigresses baza kolanda yo bandeko nyonso tu ya émission to belande baza kolanda yo bandeko nyonso ya lisanga ya Cape Town baza kolanda yo vraiment to lingaki to ba bana Congo nyonso to partout baza kolanda yo vraiment to lingaki to tuna tango sango oyo ekomelaki yo na matoi oyo toyebi ke bato nyonso esika bazali bakongo nyonso balandaki ba video ba message bamonaki ndenge policien oyo abetaki ndeko kuluna lisasi na lokolo ya droite sango video etambolaki mokili mobimba toyebi ke ekomelaki yo mpe yango tongaki toyeba mama na biso apôtre Julia tango ozwaki ba video wana tango omonaki ba message wana tango ozwaki sango wana esalaki yo ndenge nini vraiment bandeko baza kolanda yo po tozolobela mingi likambo ya policien oyo babetaki masasi tango ozwaki message tango omonaki video wana ekomelaki yo omonaki yango ndenge nini. Ah, merci président honorable Nzinga TV nazane sengo En tout cas, tango tozwaki sango oyo yebi malamu tozana mabota kuna.
biso tobotami kuna toza na mabota kuna toza na bandeko na biso mpe baza na kati ya police bazali oyebi ata toza libanda tosali mbula ebele ba 25 à combien de temps libanda ayebake matoi na biso na motema ezalaka na kati ya Congo. Ah oui, ezalaka kuna etango nayokaki sango nazalaki na esengo makasi mpe napesaki nzambe na nga merci parce que bakuluna bamonisi bandeko na biso passe honorable ngai na période mona nakendaki sa 2018 na mona bakuluna bakenda kote soki ya bampasa baboma mutu bakatai katikati epuis ntango nakende nazalaki na kobanga naumelaki mpe te nakendaki mission ya nzambe naumelaki te kobanga nga na mite mboko ekomi na insécurité nakima mbangu nazonga na Angola période naza na kati ya Angola nakobanga honorable parce que makambo na bandaki komona na bilili okondima te me nga na bandelo ba jusque ka makambo ekosila omonaka bana moko boye ozoboma responsable papa neti Saddam papa bana na mwasi na ndako siko soki azwaki défense te soki azwaki défense te honorable soda wana na biso polisi alingaki akufa tiki bana epuis kuluna wana alingaki akontinue oyebiki na futur alinga bomata 1000 me nzambe alakisi eke lelo suka na yo tosepelaki makasi napesaki nzambe merci na lobi nzambe apesa Saddam vi molai nasepelaki makasi soki bato mosusu basepela te eza bao wana ngai nasepelaki nga apôtre Julia Fire la bouche autorisée nasepelaki makasi nakomisi nzambe balobi eloko nyonso eza na suka yango wana. Deuxième question na biso ezali mama na biso apôtre Julia bandeko bazolanda yo bana nzambe ebele bazolanda yo tanke mosali na nzambe siko ndenge bato lelo oyo bazokondane policier na ndenge abetaki ndeko kuluna lisasi na lokolo epuis tolandi même na video tomoni professeur munene ya université azali kokondane acte wana au policier asali ya kobeta kuluna masasi na likolo epuis bato mingi mpe bazokondane toyebi te soki bafamille na ye to banani oyo bazokondane policier ndenge abetaki lisasi wana toyebi te mama Julia Fire kangoni eplace ozali soko koyi koloba nini na bandeko bazolanda yo na baoyo nyonso bazokoka bakondane policier wana toyebi te soki message nini okozala nango mpona bango. Merci. Honorable Nzinga ozeba eza na bato mosusu bakondanaka me bayebaka condamnation te ozolanda baloi ezali baarticle mpe ezali même ata bible balobi ne juge point okopi kokokondane mutu te parce que Saddam azaki komi protéger c'est-à-dire universitaire wana sepelaki Saddam akufa kuluna adimi oyebi Saddam wana soki akufaki te combien bato alingaki aboma liboso azokende atiki bafamille bazosouffrir ye universitaire wana abimisaka mbongo palesa bafamille oyo neti mama moko bana moko babimike mama na biso akufaka ye nde abomai ye asungaka kwa l'universitaire wana ya modele nini universitaire nini soki otie wana komata bonjour ebi kokoma te universitaire aza na soni te alobi azokondane nini ezaki défense azwaki défense mpo soki azaki na défense te alingaki aboma ye parce que azolanda ye na machete azolanda abikeba azolanda ye azwi machete ngwa na se et puis condamnation ya nini parce que abetaki ye na mutu te abetaki ye na tolo te na lokolo mpo aneutralize mpo atika ye et puis ntango aneutralize ye Saddam andimaki te ke bato bakoya koboma ye aboma bato ebele azokondane universitaire yango auti wapi auti wapi eza défense eza na article même ata na ndako omoni ke moyibi akoteli obandi alingi aboma yo ifo défense ezala soki omi défendre te okokufa otiki bana bato boni tomona bakufa même ata na bangola bisika tozalaka omoni bandi akoti abomi mama mwasi na zemi siko mutu adéfendre te azobima mpe liboso mpo ayebana azokende kokondane Saddam aza liboma ndenge balobaka ta na portugais elema luka ya soki aza mwasi maluka soki aza mobali aza luku ya kokondane nini défense il faut défense ami défendre tomoni totali
Pour ceux qui a commis défendre ta qui a bomaye, a couverti qui basi na ban, yé universitaire wana, a roya ko sunga bana wana. Azali boma, alingia yebana. Sadama sala ki malamu makasi. Nzamba pesa ye makasi, pe vimola ye. Biso to sepeli, biso to condamné te ne juge point, pe ko condamné te. Bible lobby. Ba article pe na l'état izali. Pour ceux qui a ça qui mabe, même ataka na l'état banga ki baloba. Abeta ki na lokolo po à neutraliser. Aussi longtemps boma ba tebele, il fallait payer à kende. Yango balobi yo nga bolia kangando. Mukolo ngando iliaka bato komi matanga. Yango wana. Mama Julia toyoki ba toyebi ke série na série eza na makambo nango. Ndenge toyebi ba série 8, ba série 9, ba série 7, lelo pe to na série mosusu. Est-ce que na série na bino makambo oyo tozomona oyo ya bakuluna kokata bato ba machette, ba maboko na kati ya kin na capitale. Est-ce que makambo na ta na bino esala? Ah, merci honorable Nzinga TV. Chaîne qui toko, bo s'abonner massivement ya na chaîne wana boko zo makambo bien. OK. Na lobi boye. Ngai na botami na tango Mobutu. Oui, ya président Mobutu Sese Seko. Biso na tango wana bakuluna wana ezalaka te. Okomeka te na sekulu okokoka ndenge nini? Biso tango wana bato baonde kotungisa biso ezaki ba sende soko sombi biloko na yo ba parents bon ngana saki mwana muke ba parents so ba sombi ta télévision na magasin obimi de bande de facture ba compliqué ba zu mois 10 kwanza na bango bon tolo ba à l'époque d'Isaïr ba kei mais makambo akuluna Mobutu ayoka yo sako ba ko yakotumba bino quartier Mobimba ba bande ko banga na tango wana Mobutu guerre koti ya muchacha kuna na Katanga Mobutu akenda ko bunda azokita na parachute biso bana mike ake ko bunda batango na babiloko pamba tozoka ezalaka te oyo banungunungu bazimboka boye basali boye o basali ezalaki te mutu wana azalaki terrible pe toki kozwa mutu aboye te biloko wana ezalaka te kuluna epusana ekobanda boni ezalaka te toye kokoma na tango ya Kabila musée papa tango akoti yende mususu beta batu fimbo même ata na taxi bis place batu 4 donne vanda toi na Kisasa batu toi bazo vanda côté à chauffeur zaka chauffeur na mutu moko côté metango na yeko kende na yeko kuta côté à chauffeur avandi côté na ye mopanzi na ye batu mibale et puis tina kapo ya taxi batu bazo vanda pona transport metango wana musée bakobeto fimbo na kati ya libumwawa ni fo mona ndenge discipline koma solo ngana vanda na Angola mbula mingi nazaka na province ya Bengena tozaki na ba miyibi moko ngana yeba même atana kutana bango ba yebike o maire na biso yoka maire oza bien wana balobi na portugais na sina bike avant dans le pango na meza moyibi mais akoyiba na quartier na biso te baso ndeko yiba côté mususu siko na quartier na biso commandant moko azalaka wana tango commandant wana aye komona ke muibi komi mingi akangi ba miibi nyonso a quartier bango nyonso batie bango na formation bakoma ba policier asoso mbongo na ye asombi moto na ye bamso asombi mituka o bazaki miibi skotala muibi akomi policier yebisanga muibi akotele masi ya ba tactique nyonso ndebo basala na Angola ngana vana na Benge na province on a 20 ans na yebi miyibi nyonso babande koyiba omoni bakoyiba nazo mona moyo lobezati me bakanga bango nyonso bakopisa bango na police siko na minute oyo kendo oyiba yazaki moyiba sa yebi ndenge oyiba kendo oyiba soki akotika yo na makambo ebele changer bazwa bana bapesa bango misala bakina osala bilanga te bacha bango na ba formation misala bazozwa ba salaire na bango moyibi ekosila. Non, ce n'est pas possible. Si tout na gouvernement nde komisomo nga nazoyeba te même atake ndeko tambla na Congo nazobanga pona nini kuluna c'est na batana biso ezalaka te awa nde komi ya koleka yango wana ezaka pasi mingi honorable vraiment bandeko baza kolanda biso bandeko bazolanda yo mama Julia biso tolingaka tolobela makambo lelo toyaki makambo ote ya biso par rapport à makambo eza koleka o meka opesa message par rapport à makambo ezoleka na mboka yango tozobela likambo lelo eza na actualité ya policier oyo abetaki kuluna lisasi vraiment merci na bakonzi ya mboka merci na gouvernement merci na bato nyonso bakosala mosala malamu mpona mboka ekende liboso merci na président Fachi merci na
gouvernement mobimba ba oyo baosala misala bango malamu vraiment merci sikoyo décision nini oyo mpona yo okoki koloba na gouvernement décision nini oyo gouvernement ekoki kozwa mpona bakuluna décision nini bango bakoki kozwa mpona bakuluna bo ndenge policier abeti kuluna masasi etikala kaka bongo soki kuluna alinga menase mutu policier moni ye apekisi ayoki te abeti lisasi mpona koneutralize ye to basala stratégie mosusu décision nini oyo okokopesa gouvernement donc idée nini yo okokopesa gouvernement mpona bazwa décision na makambo bakuluna bazosala na mboka na biso baza batu bakoki mpe koyoka message na yo basaleli yango mpe mais kana okopesa kango idée décision nini bakokozwa mpona bakuluna na nyonso baza kosala epi mpona bapolicien ndeni bakokosalaka na acte oyo policien asali malamu to asali mabe bapesa stratégie nini ekokozala mpona kuluna esila na mboka merci. Ok, merci honorable Nzinga. Honorable Nzinga, merci beaucoup. Pour la makambo misat, décision oyo gouvernement oyo akoki kozwa. Pour na bakuluna nanu. Bapesa bango misala. Bapesa bana na misala. Batu mususu azokoka kokende kokota koiba kobomeza kozanga. Batala makambo ya misala na Congo. Bapesa bango misala sino bakonyokola batu. Bakonyokola. Tala yoka moto a moto OK. Nalobaka mingi portugais bolimbisa. Moto ya motard alobi biso babotraka biso ba moto tout ça tozo souffrir. Oyebi ke moto wana nde liesaka mwasi bana batangi classe makambo ebele. Sikoyo soki bokopesa bango misala yebi ke makambo ane kozala malamu bapesa bango misala soki balingi kosala te bazwa bango décision bafongola kasho parce que bakasho ya mikolo kuna na Kongo nde na yo kaka akoti na tongo na poko abimi apesi mbongo na chaye na kasho avanda bokatili uta abomi chaye na kasho abomi soki alingi aza tete alingi oyoka te nta ezikite boma neti na ngola tozana anti-terror na biso o balataka noir baza autorisé na batu ya sik baza autorisé obomi baye bakuti oyiba koyibaka batyo bapesi yo caché pana elongi babomi olali bake kotyo na kasho bake kokunda yo c'est tout soki bamoni ke baboma baperiode moko naza na Luanda bana mo babande koboma koyiba mais tango babande kosasa bango ti lelo tina mwana moko atanga na mwana nga classe moko mususu kaka mona television bazolakisa ke bauti koboma ye bakoya kaka bobebeti porte frère avandaka wa bimise libam abimi tan okoyeba beti caché na elongi akabo ok po kosali kobange kozala po bazomonisa population pasi population azo souffrir biso toza libanda tozokoka koya kotambola na Kongo na po totala bandeko eza te tozobanga okokende ndenge nini tamuso okutana bakuluna tozobanga tozala poso toya pe Kongo mboka na biso mboka bakoko toya mais tokoya ndenge nini insécurité totale na Congo insécurité bato bazokufa kuluna wane uti wapi ya mibale police bino soki ba gouverneur soki ba commandant de ville ya police soki ba ministre ya police soki ba nini na bino kuna na yebi kotanga ngo bien te na français boswa décision bosala musala botia population en sécurité police musala na eza kobatela nani population bozosala te nazo yeba ezaka na commandant moko soki bozobenga soki kanyama boye ndenge na bande koyoka soki kanyama asaka soki opération soki likofi soki nini nayebi te basila aza soki commandant soki azaki ministre soki azaki nayebi te mpo kuna Kongo makambo ebele nayebaka te soki kanyama wana asalaka mosala toyokaka bato wana bandimina il faut basala kaka bongo sinon pasi mingi police il faut travailler ezate kovandi kaka wana police bozokumisaka ye aza bomi aza soki bozobenga soki ngobila soki nani ngobila asala musala tomona yango soki nde nani kuna nayebi te soki ngobila asala musala bakomanda soki bakomanda nani wana
soki banani bino boyebi bakombo na bango basala musala ndenge sengeli eza te ke Fati akotika kiti na ye kuna po ya kobatela population te il faut bosunga nani président yo policier osali musala te eza bongo mutu moko akokoka te oyo auti kote bino bosala musala bosunga pe président akoka kotravaille bien soki nyonso bokomi kokwesa kaka président non ezalaka bongo te yo pe zwa place na yo soki ngobila soki komanda fulani soki bakomanda police wana bozwala musala komanda police gouvernement boforme bapolicier moko babenga batite role ya makasi oyo bakobanda kochasse bana wana po population koma l'aise bino mikosi bosala bandako na bino boliaka bie botondaka boza pose babituka filme bozotambola mais population ezosouffrir. Il faut qu'on sunga, bon travailler. Et ça bien été. Bon, c'est quand on condamne mutu moko fulani, président Zosala Msalate, Azosala bo mesko yo msana yoni. Musale bandakana bino moko, bo batela Congo na bino, bo batela. Tozo tamla bamboka bo paye belem tozo na Brésil, tozo mona makambo, ezo le kawa. Tozo vanda bangola, toke na ba Europe, to tambola mingi. Bipa tozo le katozo mona ndenge musale zo salema. Bo futaka pe ba policier malin. Merci na bandeko na soboza kolanda biso partout esika bozali Angola, Congo Brazza, Côte d'Ivoire, Cameroun, Afrique du Sud, Brésil, Paris, Bruxelles, partout, Canada, Londres, États-Unis, partout esika bozali. Vraiment merci na ndenge boza kolanda to bozanité na grand frère propre Pichu Kalo, mon sponsor esika zali. Vraiment azolanda émission oyo. Sikoyo to ngaito tuna mama na biso apôtre Julia Kangoni tebi ke to yamba yo sumbala sama pona makamu susu siko to ngaito tuna ndenge ndeko Saddam akomi na insécurité pona yo okoji koloba nini ndenge ndeko Saddam akomi na insécurité parce que vie na ye komi na insécurité na minute oyo na kotambola na ye partout kozala po akoza jour social journée na ya osala te journée na ya repos azane en tennis civil azotambola to éviter déjà le mina bimi na réseaux sociaux ba tout ba moni photo na ye ba moni vidéo donc a komi na insécurité ni no ko ba pona ba konzi ya mboka na biso. Merci. Sikoyo pona côté ya Saddam nazo senga gouvernement asunga ye ba garantir ndako oya kovanda poza na ndako ya malonga te tomoni ba azana mutuka pona ko protéger parce que akomi en danger ba ko boma ye soki batiki kaka bongo mutu ana za héros il faut ba garantir mutuka ba pesa ye ndako et puis musala ba garantir pe musala ba honorer ye asungi biso makasi apesi biso pe makasi to ya kotambola to tala Congo na biso mboka elengi to ya kotala il faut ba garantir ba sunga ye ba protéger aux alamalamu mingi na ba mwasi na bana parce que akomi déjà en danger ba photo etamboli bazoluka yo ya omona kaka kuluna moko apete ndeka ko ya kolongola evie aux alamalamu te il faut ba garantir place à kovanda batu ba yeba te ezala eta ba yebi mais azala place moko ki ya sécurité ata kuluna moya zo ezate mais il faut atambla pe na mutuka même ata ko tambla na moto eza bien te. Oui, il faut attendre na mutuka ba garantir ye. Il faut ba sunga mutu tango azana bomoi. To moni ba makambo ebele mutu azobela tala oto yegiso kapora mulumba kufi. A uti ala ba malaso na Côte d'Ivoire ye ba yambia ata mutu moko ta ekipete, mais soki akufia o komona ndenge ba kokunda ye. Ezo kamu sabatu pona Congo oyo. Soki mutu azama maladi ba sunga kate. Soki akufi tanga moko esko mbongo sipo pese tanga za mobimbali ya konzambe nanga motema oyo pona nini na policier wana sungi biso bo sunga ye kosomba mutu ke kokute cher te mboka na biso za mboka eza na richesse eza mboka ya mbongo ebele ba sunga ye et puis ba garantir ye sinon akokufa nde conseil ngana pesa pesi 3 côté ya gouvernement côté ya bakuluna et puis na côté ya Saddam bakuluna na sina lobby bazwa bango ba pesa bango misala soka lingi osala musata zo continuer ko moibi ba appliquer méthode osakani la lisa ye ba kende ko kunda po population za la l'aise po biloko wana eza bien te bakanyama wana bazoko kate kuna soki ka sesekanya bazo kima gouvernement zo charge bango
Mama Julia, merci bandeko bazolanda yo vraiment. Yokolo wa fire to ebite kozikisa bango na ba prière pour na makambo ya kuluna oyo esila. Vraiment to ngai to tuna to moni bapesi vidéo bapesi un policier Saddam trophée. To ebite trophée na bapesi ye. Pour to ebite trophée bapesa à mutu. Ceux qui a bondi compétition moko boy a gagné ne ba opesa ye trophée. Bimi meilleur joueur ba opesa au trophée. Bimi biter ba opesa au trophée. Donc ça par rapport à la compétition moko boy. Bon, oyo salami ezalaki compétition to ezalaki eloko moko esalami kaka donc imprévu to kokoloba. Donc abanda koleka to ebitu momo ezalaki amonia ya pekisa bayoki te ba menacer yango esalaki ke abeta kuluna lisasi na lokolo mais to moni ba pese trophée. So ko esa biso so ko koyeba to ko kozala na information moko ya bien pourquoi ba pesi ndeko Saddam trophée wana pour ko yebisa ba ndeko mingi bazola na parce que ba ndeko mingi bazali étonné est-ce que soki policier abeti mutu lisasi na lokolo po mutu ana simela ke lisasi faut apesa ye trophée. Donc eloko oyo est compliquément ba ndeko ebele te yote mama Julia soki koza na moi message moko ko pesa ba ndeko bazolanda yo soki peut-être ozala yoza mutu ba source peut-être ba yebisa ko ba informer déjà que non hein azwaki trophée wana ba pesi yango pona ko signaler ba ndeko nyonso tout bazana émission oyo bazolanda yo bayeba message na yo po ete esunga bango. Merci. Ok, merci honorable Nzinga opposé question moko ya bien ndenge bauti kopesa trophée na Saddam eza compétition te c'est-à-dire problème eza wana il faut azwa trophée aza héros oyebi bato lokola bakulu na wana eza bakulu na mosusu baza na bakisi baza na bamakambo ebele oyebi ke ye azalaki na arme ye azalaki na machette akoki kovize ta machette na mosike ekekangi na motu le temps ozwa arme parce que arme ntango aza nango lisasi wana eza na chambre te il faut asala kakaka ekota na chambre po atire mais le temps wana atire ntango mosukulu na yangi asotele ye mais po yeba ke aza makasi aza moto aza bien formé yango moni lisasi ebimaki aza héros na bamboka mopai ezaka bongo soki moto asali c'est-à-dire batrophée na minute oyo tozoloba mais nayebi ke Congo eloko ya makasi ekosalema ye moko Fati Beton ntango akoyoka ngo akosala bamama Denise wana nyakero bamama ni mama batala makambo wana na mama Aro mama Olive Lembe tala makambo oyo bazwa batrophée bopesa ye batrophée aza héros parce que eloko asalaki kuluna boyebi ka ndenge bazalaka epuis bazalaki deux l'état azopusana sai quoi l'état asala lisasi ekota na chambre po aya kobimisa betango akoketa kosotele ye azalaki ye moko soda polisi azalaki ye moko mais tala ndenge asalaki abeti ye lisasi na lokolo déjà esengeliki azwa trophée asalaki eloko ya bien alakisi ke aza policier moko aza forte aza bien formé pe ayebi musala na ye yango ifo za trophée toyebi biso pe toza nsima wana biso pe tokobongisa ata lelo te lobi te akozwa cadeau po asala eloko moko ya malamu ndenge alongoli ye vie c'est-à-dire ezala kola big set à 2000 personnes po soki abomaki policier ye alinga continue kaka kobomaka mikolo nyonso baorphelin balinga batikala ebele baveuve balinga batikala ebele baveuve tout ça po abomi mobali obi alungi bo abomi mwasi abomi yango ifo bapesa ye 4 trophée en tout cas nasepeli makasi bato nyonso bamonaki bilili tosonga ndeko na biso na Saddam a mérité en tout cas nzamba pambola Saddam oza mobali na ndimi penza to confirmer yango en tout cas nzamba lola pambola yo biso toza na losambo chaque fois Majula tokomo kedia na koshite pona kosukisa to moni bema bakuluna batomboki tomoni video ezo circuler awa to ebite soki ndeko akokotela biso yango tomoni bakuluna batomboki baye babuki ndako ya policien Saddam babuki yango babwaki biloko na ye libanda na nzamba sungi basimbi bana te basimbi mwasi te me babwaki biloko libanda tomoni bana bazolela tomoni be présence ya ye moko Saddam azalaki wana azo expliquer pe ndinga yokuta ndako na ye vraiment toyebi te bakuluna basali yango pona nini parce que bamoni bapesi Saddam trophée yango epesi bango kanda parce que ntango événement esalamaki basalaki na eloko te mais kaka ntango bapesi trophée bango bake mpe komenace na ndako na ye vraiment mekano akoyebisa biso pourquoi esalami bongo
ke bakulu na baya ko menacer lisusu ndeko na biso na absence na ye pese bakutaki peut-être elingai ezala mabe mingi mais esaliki bakutaki ete mais kana okoexplike biso na eloko wana oyo esalami bakulu na baya kobuka ndako na ye eza mpona bapesi ye trophée to mpona problème nini baye susu komenace na ndako. Merci. Ah, honorable, merci. Nalobi boye, bakulu na bake kopanza ndako na ye, eza teke po bapesi ye trophée. Wana te, bake kopanza ndako na ye, po abomisi moko na bango. Soki azaki chef na bango na yebi te. Yango kanda wana pona nini ba découvrir bango ke ba existaka na ndenge batumba mutu na bango na bapine soki batumba ya kufaki na ndenge Sadam abetaki lisasi na lokolo kanda wana yango bake kopanza ndako wana sadi baza na posa sikoyo susi na bango baboma siko Sadam nde susi na bango yango wana mais j'espère que gouvernement aza na matoya se ayoki akosunga na moni ba trophée komikoya bakopesa ye mutuka akozala na ndako akozala na sécurité et sécurité pe amakasi tobondelaka pe mingi pona ye nzambe aprotéger apesa ye vi molai abokola bana na ye parce que na minute akomi insécurité bazolukisa ye yebake bakolukisa ye tina na point moko soki banéglige ye ti bakoya kobomisa yebake bakobomisa ye esengeli sécurité makasi batela ye basunga ye baprotege ozala malamu makasi parce que boye ozala même ata na bana baki kolanda ta bana na classe batangaka babomi bango même ata mwasi na ye bakoki kolandela ye na gouvernement asunga batela ye mwasi bana bango nyonso mpe famille na bango soki bakuna bayebiki aza na famille mpe na quartier moko songolo ezala kaka pasi mingi yango wana gouvernement asunga ezala malamu mingi. Merci honorable Nzinga TV nazozela question na yo po to clôturer. Merci nazozela tobandaki na yo malamu apôtre Julia tobandaki na yo malamu tokomi na suka toyebi kokozanga bato mibale misatu te oyo koyi koremercier vraiment totikeli au moins temps oyo koyi koremercier bato nyonso tu oyo balandaka yo na chaîne na yo pe famille na yo soki oza na bato koyi koremercier oyo kopesa bambote totikeli au moins espace vraiment merci na bandeko nyonso tu oyo boza kolanda émission oyo émission tolobela nde émission de classe obengi biso numéro na biso eza wana okomeli biso tiki commentaire na yo toko yamba yo pona kosolola makambo ya mboka makambo nyonso tu eleka ya mboka tosololaka yango vraiment merci partout siko zali toko solola ne to solola mama na biso Julia pona makambo ya mboka ozana lisolo ozana message moko lingo pesa contacter biso émission tolobela nde émission de classe na honorable Nzinga TV to na Shilo Cinéma TV okozwa biso okomeli biso na email na biso shilotheatraltv@gmail.com to okomina Blaise Nzinga 64@gmail.com okozwa biso otineli biso message pesi biso numéro na yo tokobenga yo tokosola makambo nyonso tu ya mboka tokosola eza bien mpona mboka na biso. Vraiment merci apôtre Julia topesi yo parole. Ok, merci honorable Nzinga na pesio merci parce que na souhait nangeza yaki un jour oyambanga na émission na yo nde souhait nazaka nango lelo yambi ngai na honorable Nzinga TV yango na kosenga bandeko na ngai nyonso bato nyonso bayebi Julia Faya Kangoni la bouche autorisée na kosepela mingi bo s'abonner massivement na canal oyo chaîne oyo honorable Nzinga TV ezoleka makambo kitoko makasi bokobanda kosepela temps en temps pona lo bananga suka soki totali malamu ba policier nyonso bakomi insécurité bakomi na insécurité ba policier za basoda na ezala basoda po policier musoko banda zoleka na na nzela innocent bakolanda soki bamoni bakolandela ye pona nini moko na bango abimi ero po abomisaka biso c'est-à-dire na minute oyo insécurité komi ya ba policier nyonso ezala population ekomi suspect ezala policier ezala soda ekosenga kaka tomibatela protection ezala makasi sécurité ezala makasi mpona kobatela bandeko na biso na suka na koloba na bato nyonso basabone na chaîne
Julia Faya Kangoni TV. Bon, banda kozwa makambo ya sika ebele. Bo s'abonner massivement et ozala malamu makasi. Nzambe apambola mokili mobimba. À la prochaine. Torokuta na susu na lisolo ya sika. Merci beaucoup. Vraiment pour la lelo to sukisiwana to invite ke mbala sima to ko ya mbala susu mama na biso apôtre Julia Faya akolobela makambo ebele akolobela makambo ya musique ndenge to tambo na mboka na biso ya makambo ya ba pasteur makambo ebele to ko yamba ye soki pe bolingi azonga lisusu alobela makambo bozana ngo besoin to kolobela makambo ya mabala to kolobela makambo ya ba divorce to kolobela makambo ba poison to kolobela makambo ebele elongona apôtre Julia et vous allez bien beaucoup mais la biso ceux qui besoin besoin to yamba et les sous vraiment kolo a pambola bino bande konyo surtout au bolandaka émission oyo les amis des frères Blaise Nzinga to bosani binoté les amis de Chilo Cinéma TV to bosani binoté bana to ya émission to le belande bana to ya Chilo Cinéma Télévision officielle, vraiment, beau s'abonner massivement, bana Cape Town, bana Djobu, Afrique du Sud, mobimba chaîne Nabino wana, Yango wana ye chaîne Nabino na kumba Chilo Cinéma officielle télévision, en tout cas beau à la dessus te, iso ba star Nabino to bana ko défiler. You are worthy to be praised. I will worship only